Ils sont déjà visibles. Parce que dans le clip, déjà tant que moni muto koti na mai. Bon, mai to ebi keza deuxième monde. Mai, na scène na mai, il y a des esprits, il y a encore une autre monde où il régnera kuna. Un chrétien ou bien un pasteur ou bien un musicien moko mokili. Azo la que ça va signe bilembo mai ba signe il y a soleil, il faut que ça boye baké. Asa muto déjà so ko s'attacher na alliance. Il y a des esprits où il y a succès soit album, soit musique ou bien logo moko bien élément moko alinga sala azo senga recours il y a des esprits pour ça succès dans likamuna clip là ezo la kisake panthère sur zo la na muteza neti elia mutu et ça la mutu mabe parfait après si image na yike aza mutu aza combattre donc moins d'erreur na course na ye na sima balio bazali na sima na ye mabezali donc soka sali erreur na course na ye akokweya bakope ko kolia ye na ba clip il tant que bana nzambe nous n'avons pas besoin de ça et ko édifier bana nzambe les côté basinya ko bangisa basinya moko ya mabe kombo yesu sitamete bien le meko chango à côté ngamutu na lobi naza responsable ya makambo na lobi à cause ya kombo Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas la date de naissance. Mais oui, parce que et si comme mon côté na Bible comique Yesu abota maka le 25 décembre. Comment c'est possible pour mentionner date de naissance à Jésus. Mais date de mort à Jésus pour mentionner ngotende bo chango tende. Date de résurrection na bo chatende ngeni. Tant que vous comprendre la vérité à la parole de Dieu. Au Bible, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous devez comprendre que par rapport à la parole de Dieu, hier soit le 25 décembre, dans la célébration, il y a Dieu des soleils. Dieu des soleils, nous célébrer chaque fin le 25 décembre. Vous fêtez plutôt le 25 décembre, vous adorez Dieu des soleils sans le savoir. Naibite soye bien ngoyokango losambo nde mopanga nzembo wana ebandeliti suka kombo ya Jésus-Christ ezate na kati ba clip tozomona ba signe kabbalistique ba signe ya franc-maçonnerie ba signe ya magie blanche ça édifie quoi? Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote balamio c'est à Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Na pesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir. Mbote bozali belé bokota la biso mokili mobimba. Merci na confiance na Chebiso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci mingi na sponsor nanga officiel ya pesi mbongo apesi succès, apesi nyonso tozanango likona ngwa bakisi pe manabomo ya ofele. Merci beaucoup mon sponsor officiel Jésus-Christ de Nazareth. Un grand merci à toi Chris pour la prise de vue. Du côté réalisation, on a comme on a dit mon solo. Na monipe Elias banamike me bako sala musala kitoko. Balobi 2023 année oyo ngana koti yango quand même sengena pesa matoni mingi na nkolo Yezu. Mingi bakoti te hein. Mbote pe na ba oyo nyonso balingaka biso te batamite mabe wana biso to na butu to lota. Bango bapumbwe bazui posangu baba kei bipai na bipai baloki biso butu mobimba me biso wana to lali pongi na tongo pe to lamuki to ye musala wana bango sikoyo bango mosenga senga biso mbote na bino batamita mabe nzama pambola bino na 2023 oyo marma bien rozala na ye lelo yo koyamba moko ya basaya na nzambe papa na pesi mbote Papa Chika sango nini nangolo nzambe to moneli na 2023 mointe bonne année hein bonne année na yo bonne année na mama pasa bonne année na Chebiso. Bonne année na bande konyoso boebinga évangéliste Michel Ekouchou. Voilà, tout ça la kasi yambo to bande émission na biso. Seigneur pambola émission lelo pambola bande konyoso bakolanda message ya lelo na mema 1 plus na ba vie na bango. La Bible dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Na kombo na Yesu Masia. Amen. Amen. Merci mon Nzambe. Ya moto bande émission toujours na cadre ya ko informer population mapona mie ko ya ba élection ko ya. Merci na Patrick Kimbuta yo lobi ete tobora moi libanga balobi na suka tokosepela balobi mapona mieko ya topona moto yo hein oyo bakokende kosela biso musala mboka turo to voter muta malonga moto yo toko voter pour na polo susute hein toko voter pour na loso susute et non plus pour na 5000 francs congolais to voter moto yo
aza utile oyo akolobela peuple na yango na toujours ko rappeler bino mayewana papa na ngai tomoni banungu nungu eleki tomoni clip moko ya mosai na nzambe o abengami na kombo ya pasteur Moïse Mbiye tomoni na clip wana tomoni nyama oyo bako benga panthère noir tomoni lolenge kani Moïse Mbiye akoti na kati ya mai ya bimisika tomoni lolenge nini pasteur Moïse Mbiye atali moi ba signe wa salaki wana batu ba koloba ete ezali signe ya batu oyo bakota bikota kota batu bakota bonganga batu basalaka bakenda ko succès pas ya satana na yango to bengi l'homme de Dieu parce que il créait polémique et créait banungu nungu na yango en tant qu'un homme de Dieu to yepe ko sala analyse ya kuluka ko yeba est-ce que mayeba ko accuser pasteur Moïse Mbiye yo ko mona on lolenge nini elle peut lecture ni ko sala par rapport à clip wana na sala lecture par rapport à befe alors to lobaki plusieurs fois awa tant autres tous autres traversé moment moko très difficile pour l'évangile. Très bien. Alors ba signe oyo tozomona par rapport ya batu oyo ba invokaka ba esprit des eaux eza déjà visible parce que na kati ya clip déjà tango moni muto akoti na mai bon mai toyebi que eza deuxième monde mai na scène mai il y a des esprits il y a encore une autre monde où regnera kuna il y a des sirènes des eaux il y a beaucoup des esprits où evanda kuna mutu soki déjà aza connecté na ba esprit des eaux bokomona yango na ba signe bongo parce que ba esprit des eaux et memaka séduction rapide na ba vie ya batu au même ba musicien mokili mingi bakota mingi na ba alliance ya esprit des eaux parce que esprit des eaux tozomona sirène azana kati sirène yende abimaka pour na kopesa séduction na bato bazoyoka musique la plupart ba musiciens ya mokili basala rango basinya ba pacte wana ya mibale encore dieu de soleil dieu de soleil eza moko ba science oyo eye makasi na temps oyo parce que bato mingi baza ko recourir na yango na science oyo ya dieu de soleil so moni même année passée musique ya ndeko la biso saki na stade des martyrs na octobre ouais so talibé ba signe mingi oyo asalaki ya soleil peut salaki pour vous montrer que ceux qui déjà mutu soit un chrétien ou bien un pasteur ou bien un musicien moko mokili azola que ça ba signe bilembo mai ba signe ya soleil il faut boye ba ke asa muto déjà so ko s'attacher na ba alliance ya ba esprit wana ou comme ma succès ne loko azo sala soit album soit musique ou bien loko moko bien élément moko boye alinga sala azo senga recours ya ba esprit wana pour pesa succès na likamunai mais moto na nzambe uti koloba par rapport ya Dieu soleil tomoni moko ya pasteur muni na mboka na biso to citer comme pasteur Paul Mutombo lobi le 25 décembre ezali bango ba fait ba yebi on a bible té ba yebi on a bible té ezali mokolo oyo ba sambelaka Dieu soleil na yoki ope uti ko aborder le soleil mais non tout ça moi muké na mokolo ya décembre il y a le 25 décembre to yebi biso nyonso ezali mokolo mbotama ya Jésus-Christ mwana wazali mwana ya Nzambe autrement appelé Nzambe ndeto lo bakaka mais non quelque part ba chrétien mususu balobi za mokolo oyo ezaki réservé na Dieu soleil au PCP le mot très important tomoni pasteur Moïse Mbiye à côté na musika lobby peut-être à côté la Dieu soleil mais quand on peut ça la moi analyse na mikolo na mibale ba question na mibale ni ko koloba papa Chiki Yesu azana date de naissance Jésus-Christ n'a pas la date de naissance mais oui parce que et si comme mon côté na Bible comique Yesu abotamaka le 25 décembre parce que Yesu notre Dieu Jésus de Nazareth il est le maître des temps et des circonstances il est le maître des temps comment c'est possible bo mentionna date de naissance à Jésus mais date de mort à Jésus bo mentionna ngotende bo chango tende date de résurrection na bo chatende ngeni bo chaka date de mort na et puis le 25 décembre wana nani achaki date wana comme to banda ko célébrer naissance à Jésus-Christ oso comprendre ce sont des secrets oyo bana na nzambe bayeba kate biso nyonso tout to fetaka date à le 25 comme naissance à Jésus-Christ. Tant que tu comprendre la vérité à la parole de Dieu,
Pour Bible lobby, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Tu devez comprendre que par rapport à la parole de Dieu, hier soit le 25 décembre, et c'est là qui célébration, il y a Dieu des soleils. Dieu des soleils, nous célébrons chaque fin le 25 décembre. Alors, tant que les chrétiens vous adorer, vous fêter plutôt le 25 décembre, vous adorer Dieu des soleils sans le savoir. Je ne me répands devant Dieu pour tout. Na manque à connaissance, tu considéreras que le 25 décembre comme date de naissance à Christ. Non, la personne date wana nani achaba tunamitu ke date wana za mukolambota ma Jésus Christ. Yoka. Et uta wapi? Biloko to loba. Parce que tango bobo yango date wana ezali église catholique. Église catholique. Église catholique est parmi les églises oyo ba komi mokana parce que Bible oko sela oyo eza église catholique. Ata parmi bato ba financer ba bilo onyo soana. Mais yo c'est que boya la Bible ko sela sous Bible. Yoka église catholique. Bon église catholique utilise la Bible biso to sela galelo. Lui second utilise ngote. Bango ba sela version la bango ba Tob. Weza na ba Makabe na kati ba Judith na kati. Biso ba chrétien to sela livre Judith to kenango api. On se comprend. Église catholique nde bimisa eloko wana le 25 décembre. Or yo nanga to yebi bien. Église catholique, puissance unie ne va nakati, Vatican, force unie ne va nakati na ville na Vatican. Et c'est la base ya catholique, ya monde ezali. Vatican est la grande puissance. Selon yo Bible ko sarabiso to ba maïmo. Bible ko sarabiso te ba version ya ndenge na ndenge bima. Catholique c'est la version nango o ba utilisaka. Mais il y a d'autres versions o penza biso ba chrétien to utilisaka. Église catholique c'est la ngote. Utiliser en côté. Vous comprendre. Pour la vérité, le balançant bezaka toujours teti. Au monique tout temps tu es comprendre, tu es comprendre que il y a d'autres histoires où yo tozaki na kati aveuglement. Tu es baki en tant que tu es la vérité, il y a parole de Dieu, tu es comme on a que makamususo ba tchaki na l'église catholique et ça y en côté. Mais mon tolan nzambe, tozonga momoke na maitando ko ba ya pasteur Moïse Mbiye. Selon yo niama oyo aneko na pasteur Moïse Mbiye. Panthère noir, selon yo, ils ont fait ça, ils ont reflété nini. N'engo ko sa analyse. Bon, analyse nanga selon clip là ils ont l'accès Panthère sur zo la na mutezaneti Elia mutu. Et ça la mutu mabi. Parfait. Après si imagine que aza mutu aza combattu donc moins derrière na course na ye na sima balion bazali na sima na ye mabezali donc soka sali erreur na course na ye akokweya bakope ko kolia ye. Mais en réalité na ba clip il tant que bana nzambe nous n'avons pas besoin de ça et ko édifier bana nzambe les l'autre côté. Il y a beaucoup de clips kaka yete nzembo mo musu na auto yemba mukuna auto yoka mukolo musicien mo ka yembi lo sambo nde mopanga ekosilisa bitumba oyo na bandeli nzembo wana 10 fois nzembo wana na ebite so yebiango yoka ngo lo sambo nde mopanga nzembo wana e bandeli tisuka kombo ya Jésus-Christ zate. Mais il y a des musiciens chrétiens au bino bomo na bazo yembela nzambe mais il y a batu déjà batika nzambe kala bakoma ko yemba ko adorer mais na ba momo ko codé. Pourquoi ne pas citer le nom de Jésus-Christ na nzembo ozo yembango na tendance chrétienne? Flou de Jézawana parce que la Bible dit tout ce que nous faisons il faut tout ça là na combo ya Jésus-Christ. La Bible dit selon Colossiens chapitre 3 verset 15 à 16. Chantez à l'Éternel sous l'inspiration de la grâce. Mais aujourd'hui, ba chante les lois c'est bazo yemba na inspiration ya nzambe ou bien comme une inspiration diabolique. Na kati ba clip tozomona ba signe kabbalistique, ba signe ya franc-maçonnerie, ba signe ya magie blanche. Ça édifie quoi à l'église na bato bazolanda? Ba o ba kolanda za bato peut-être bazano na manque ya vérité totalement de ba ko se plonger na kati ya ba sentiment parce que ba musique wana ba esprit à séduction o ya ka la musique wana e buka ka mutu okozanga ta ko examiner ya ko tala eloko ni ozomona ya flou na kati ya musique wana. Moto nzambe bat ba retenir ni na mayonyo sotolobia parce que toko ke na suka bat ba retenir nini na bon frère na ngai na clip wana bon frère na suka bat ba retenir nini bon on a retiré on a 5 minutes na caméra pour mikolo yo balobi ana sika esengo tiki la pasteur 5 minutes
Bon frère. Oui. En tout cas, nazota lisoloko il faut pas retenir Jésus-Christ seulement. Ce qui est important, bien aimé, nous sommes au temps de la fin. La Bible dit au temps de la fin, il y aura plusieurs faux prophètes. O bakoya ko mema séduction, o bako mema ba nzambe le carrément. Yonanga bien aimé to retenir Jésus-Christ est le col à notre Dieu, yenda za la guide na yo. So moni musique oyo eyembami le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Eza cité te atoza ka fanatique mutuana a tchaya côté. O toza nango besoin, c'est le nom de Jésus-Christ. Eza kombo mutute, eza ba geste wana te o tozomona na ba clip a musicien chrétien o komi ko renye mukolo omoni nzembe eyemba miti na suka basi na mabe na kati basi nya kobangisa basi nya moko ya mabe kombo Yesu sitamete bien aimé ko tchangwa côté. Ngamu tuna lobi na za responsable ya makambo na lobi à cause ya kombo Jésus-Christ. Voilà, on tike pour passer un message ya Mboka ya Kagame, besoin un message. Ngai na pesi matoni na ba oyo bazwa ki ba ko kotala biso na chebiso télévision. Matoni mingi na ndeko Chris oyo azana simabilili. Matoni mingi pe na ndeko Elias également Adinich Mosolo. Matoni mingi na sponsor nanga officiel. Ye apesi biso succès, apesi mbongo, apesi onyo sotoza nango ngala lobaka merci mingi tata Nzambe Jésus-Christ de Nazareth. Ngala komisa ko na sponsor nanga. Tango ko simba ngai ba ke sponsor nanga zana simba ko tika yote. Merci mingi na orphelinat vida oya ko sunga bana bitike balia bamela nzamba pambola motonyo sa sungaka poete bana wana bazo ya kolia pe ya komela nzamba bosa na binote na pesi mbote na mon vieux Jojo Lukoji Ox na pesi mbote tika ozami ba lui vieux toujours pemeni ya petit na ye encadrement toujours. Merci pe na ba o balinga biso te nzamba pambola bino abomba bino ti 2023 ici ba mona ndenge to ko pambo masusu mbote na bino musana bino obogela biso ba maladi biso to kenda kaka liboso po mitema mabe tondi bino moto na Nzambe na tikio ngai na yo tokutani balasima soki Jésus Christ azongi te. Merci beaucoup papa Chic. Chez Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo. Shalom bien aimé, Nzambe apambola bino partout dans le monde entier, c'est l'évangile c'est Michel Ekuchu. Na sengi na bino d'abord premièrement bo s'abonner massivement na compte YouTube nanga évangéliste Ekuchu TV pour na nini parce que tous en ba séance ba prière chaque 22h na 22h à l'élo déjà prière ezali en ligne et puis chaque 5h du matin heure de Kinshasa et puis chaque 11h pendant la journée 3 fois la journée du lundi au samedi matin et puis pour te répondre encore le lundi chaque jour timkolo yesokoya na katsa mabondeli nzamba zo talisa mingi comment Rwanda ezokweya na moni Paul Kagame nzamba zo zongisa toujours message que aza ko effacer pe azo longolae na mokili avant le 25 avant 2025 na moni drapeau Rwanda ezopela moto pe nzamba otalisa toujours trouble makasi na kati ya mboka oyo Seigneur azo continuer koloba aussi longtemps makila ba congolais nzamba bengi biso ba congolais peuple na ye ya motema oto evokaka ye to talela ka pe to tchela ke motema nzamba lo bazo kota likambo mboka la biso et puis ben filtrer nyonso mutu nyonso oya participaka na kao ya Congo quel que soit ozala na ngambo be ennemi nzamba lo ba ko exposer kanda na nzambe ko kita na ka be ennemi makasi même atoza na mboka la biso ka la gouvernement ko na tendance ya ko trahir nation oyo Jésus-Christ azolo ba keza nation na ye okozala juger pour ozala exposer malheur et kozala partage na yo nzambe pambola bino bien aimé. C'est l'évangéliste Michel Ekuchu. Année 2023, yango ebandi, eza année au kola lobaki eza année à monter. Bien aimé dans le Seigneur, pourquoi na vie na yo makambu nyonso oyo salaka e matakate. Mombongo e matakate, ba faire e matakate, ba relation e matakate, ba ninga bazo mata, mais yo zo matati. Ba ninga bazo bala, yo zo balate. Ba ninga bazo bika la ba maladie, yo zo bikate pourquoi? Nzamba lobaki za année ya monter. Pourquoi année à monter? Kola lobaki na bonde la pona batu nyonso. Lokola temps eza muke bien aimé, nazo pesa bino kaka vision ya année oyo. Mutu nyonso o ke vine comme statique. Attaque baloba yoko bongati, yoko matati. Mutu o ya talela kanzambi, ako se confier na ba serviteur de Dieu authentique o bazo sela nzambe. Na ndenge ya bosolo, okanga mina bien aimé. Yeba ke nzamba ko salela yo. Bien aimé benga numéro nanga ezali affiché plus 243 9 98 99 36 59. Eza numéro nanga ya WhatsApp
plus 243 9 98 99 36 59. Numéro nanga ya plutôt ya WhatsApp ya ngwana et puis compte nanga YouTube pour la kolanda ba prière en ligne ezali bo taper évangéliste Ekoutu TV. Tapez na YouTube évangéliste Ekoutu TV. Abonnez-vous massivement bolanda ba prière en ligne. Nzambe nanga eshuakati. Makambo eze belé bien aimé sengena loba awa mais bo rejoindre nga na chaîne nanga Nzambe akozangisa te kosala batu bikamwa ba miracle pour cette année eza année à monter. Tika kolo apambola yo mbote mingi na mama Colette Kalo depuis Londres et puis merci beaucoup na apôtre Catherine Santos depuis Canada na Winnipeg. Tika Nzambe apambola bino prochainement soki Nzamba pesi so makasi tokoya awa pona komema ainsi dit l'Éternel. Bye bye. Bozali belé bokota l'émission de partout na pesi bino mbote. Mbote bala nyonso ya Chebiso TV. Oui malamu na mission na bino réponse à nos questions. Yande ko na bino. Napesi moyini nanga mbote, moyini bonjour, moyini nanga bonsoir.